Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai osali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende no ya mbangu mbangu nzoto. Si baloba kata koloba balakakata kolaka. Adieu maman. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, Bino Stobozo, la Nabiso partout dans le monde. Tous ceux qui sont informés, Bino, bien sûr que Boyo Kaki Sango, il y a Liwa, il y a maman, il y a Marie, Missam, Marie, il y a Kenegi, maman, il y a Kende, fidèles téléspectateurs, beaucoup de Kolanda, confirmation, il y a famille, il y a Ndenge Baloba qui n'a micro, Nabiso à la voix céleste, fidèles téléspectateurs, tous en amont, il y a des musiciens chrétiens, Obo Sepene, Makas, tout le monde a des musiciens, Moussoussou, en tout cas, Sango Yamaouit, Koyebiso, tous en frère Michel Bakenda, shalom papa. Shalom papa Alvin. L'homme de Dieu, maman, il y a Marie, Missam, il y a un homme Marie, Akoufa qui a Kendaki, il y a un aïe. Maman na soso a wuti kokufa papa et là on est encore le bana famille pe na bande otu bazolanda yo. Ah bon, il faut dire que pote kauka na so malamu vraiment té mais pota mususu bakisami. Particulièrement j'ai établi un programme avec une sœur Aza Kombo Ekimi, mais je pense qu'on a son émission Aza en Suisse. Elle m'avait contacté pour que nganaye total à ce qu'on pouvait faire pour aller rendre visite à maman. Et de mon côté, je m'étais déjà préparé financièrement et je suis avec mon équipe. Il s'est fait qu'il y a un Kotaki hôpital. J'ai fait 2 jours à l'hôpital aussi. Et ça fait seulement 2 jours que je suis sorti par la grâce de Dieu. Et on a appris ces tristes nouvelles. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'il y ait un débrouillé. En tout cas, nous sommes de cœur avec toute la famille. Que Dieu console les enfants qui sont restés Bakoko. Nous avons un cœur pour Rite, que le Seigneur la console encore et que nous sommes les Kanakimia qui m'ont vraiment écouté dans la famille. Voilà. Ok, papa, tout comme nous sommes allés au Bani, tout le monde le moment où il a fait passer dans ma table, il s'est mis ses bandes. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai osali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende no ya mbangu mbangu nzoto. Si baloba kata koloba balakakata kolaka. Adieu maman, que le Seigneur console la famille. Merci. Merci frère. Merci na bande union Stobalanda Gibiso. Merci na ba Obabenga Gibiso. Merci na maman Gisèle Lukelo motema ya papa na biso Emmanuel kuna na Boston. Merci na Philo Mukwa ya motema Bivens de Homo. Merci na ndoro na biso maman Renestine Mboma Mena. Oyo Azali na Suisse, Azo Bimis album ne Calamité. Nous voulons voir les pères. Félicitations na Moussalo Salisser, Renestine Mboma Mena, Pe Nayo, les pasteurs Fez Amissi à la bouche, autorisée de l'éternel Bonzambe, na Bonzambe, Lola Ezofoot. Abonnez-vous, na chaîne Abisso, la voix céleste, bien aimé dans les Seigneurs. À la prochaine, bye bye.